qu'elle sera avec nous après, je dirais, une année qu'on l'a plus sur ce plateau de télé. Aujourd'hui, elle s'est décidée d'être avec nous. Avec elle, nous parlerons de l'actualité, surtout aussi de cette fête des amoureux qui s'annonce le 14 février. Mais pourquoi ne pas aussi déjà dévancer, parler du 8 mars, la fête de la femme. Aujourd'hui, une fois de plus, Maman Biliabel, la Cléopâtre sera avec nous sur ce plateau. Je vais me lever pour l'accueillir. J'aime bien la voir sur ce plateau, mais bon, le autre organe est te désactiver, bah, option sous. Waouh! Bonjour et bon dimanche. Merci, pareillement. Ça va? Ngolo Nzambe, ça va? Ngolo Zare Nzambe. Ah bon? Ah, belé bandimaka te. Mais yo ndima. Nga na ndimaka makasi. Dernière fois dans l'église quand? Il y a 2 semaines. Et pas prophète Nabiso Emmanuel Dodi. Tout ça, c'est la couronne à Jude Nsana. Après chaque année. Ateyaki biso makambo ya kitoko lobaki neti yo papi mbomo Masa na micro. papi mbomo na 5 mipiko. Ye moko alobi boye na lité ya na lité alobi alobi papi mboma. abi papi mboma. Wana prophète. prophète. Exemple mukolo C'est ya on alobi te. mukolo ya kuna. Alobi Prophète avandi eh. azote alobi pena boye papi alobi mboma. batu musuku nzambe apesa bango 5 mipiko. OK. Ba misusu 2 mipiko, ba misusu 3 mipiko, mususu mipiko moko. Alors soko yo bapesi yo ka mipiko moko ko yokela no o bapesi 3 mipiko zuwa te. OK. Bongisaka ko bapesi mipiko moko wana. Ah. Ouais. Wa mipiko ni. Il y a ba jolibilité, il y a ba musala. Yo so ba pesa combien mipiko? 5 mipiko. Yo na mipiko ndé moko. Nous Nous allons nous asseoir, fidèles téléspectateurs. Tu m'as bien, le lot toza bien. Toza bien. Le lot penza. Tokomi 2023, masolo ya sika, Amen. makambo ya sika, Amen. bongo pe ya sika, Oh. ezaleli ya sika. Ça fait plaisir. Pour toi avancer. Masolo moko so mutu master moko elo masolo moko eza nango constructivité. Boaki ça est. Là-bas. Ouais. Donc inga na si na lembi parce que ba nazui 10 000 abonnés à ba maman bazo 50 na sala remix ya boyaye. Oh. Je te dis na mindele na ba milatre na basi ya moindo ya ngolo. Bazo 50 na sala remix ya boyaye. Pourquoi ya boyaye? Papa ngape na ebité na siko na sala nini? Na sala ndenge Non, mais attends. Batu ba ye banzembo zebele. Ba lingi kaka boyaye po balobi mususu azwaki choc moko amemi mobali na poto asali mobali ba jolibilité bien mobali akomi na kara akomi na mwa mbongo ale abandiko Alexis Bizaïla mabe akomo kopele na mwana mwasi yango akom c'est-à-dire na ba camarade mwasi abi mama pardon Biliabel senga ngoko ona kopesa na kopesa eloko no so Boyaye c'est encore comment? tika eko Ouais, c'est encore comment? Boyaye boyaye So boyo zwini. te Batu so ba bato boya te, on ne sait jamais. papi mboma Oui. Parce que oko boya pe muto 5 mipiko, zongi na mupiko moko. malamu soki place oyo ya 5 mipiko ezotongiso molimo ezobetiso mutu tikala ndano mupiko mibale ovanda tranquille. Unique à son genre, fidèles téléspectateurs, ce n'est que le début de cette émission. Oui. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Kolo opesi biso pema opesi mwana oyo yanga avandi liboso ba jolibilité belé mais basi balingaka jolibilité tana lo cheke nga pe opesi nga pema tuka zwa lokumu na jiri ntsara na collègue no Mark Tabwaza na mwana nga moko nde kwa Melody Zano kal, toya. ekoya Ya fa non. Nzamba pe to pe guitare. oui ezali Otambola na. koko nanga arrière koko nanga zaka boye koko nanga pe boye mama nanga pe boye boye kaka Osel ça ngote. te yanga eza osalisa te so nasalisi donc oza moyen te kolega degré te. Non, c'est bon. Ça va. Alors, Maman Biliabel, moi, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Déjà, pour commencer, 2022, tu es aussi là. En tout cas, Papi Mboma, vraiment meilleur vœu na yo. Tokutana kite pour bien en opengate. Na kambo kola ku mama. So que l'on est tout à qui na motema benginga. Peut-être pour na bande kone marque tabuna jine tsana. Nde bengingai. 2022 les kaki. Dans la photo ça communauté de bien au benganaka. Yo da semaine au benginga 3 fois. D'accord. Batemo ba yoki biso. 2022 en tout cas Papi Mboma ezaki année moko ya bien pour nanga. Bon déjà
mokonzi ya Mozambique tanga mona ki papa anapesi papa Faci Beton bambote be na première dame mama Denise Nyakero tanga mona ki papa Faci Beton kuna na Mozambique asenga ki babenganga na kino beta kuna bon fallait na kino beta mais mutu bapesa ki dossier na mona alalisa moi dossier tango papa ayeli suswa ya Mozambique ayaki na Kisasa bazulu kanga bengaza ki na Kenya mona ki na ko sala campagne na Kenya ti oyebi kaka nazalaki te na rati biloko ebele papa Uhuru Kenyatta pe alukaki ngana kono beta mais nazalaki te 2022 eleki bien en tout cas nangolo nzambe eleki bien musala pe otambola malamu et puis bateau bakunda kobimisa 3 garçons na 3 filles baza déjà toujours bon ça bango déjà po baba kanga na égoïste mais 3 qualité bien na obimisa bana moko international niveau ezala kaka national. C'est ce que j'allais demander aussi, parce qu'on en avait parlé un peu dans la coulisse, dans la bande comme Soussou. Oui. Quand tu t'es décidé de prendre 6 personnes aujourd'hui au Bimisa, Oya Mibali, au Bimisa, ouais, justement. Oya Bassi, je comprendrai, aux moi aussi. Oya Mibali, tu les amènes sur quel terrain? Terrain moko international. Kaka batikala awate. Parce que musique, si on bien, il faut bien libanda. Mais il va s'adapter facilement. Mibali, comment est-ce que tu arrives à donner au yo yebi et pas bande Mibali? Est-ce que c'est facile? C'est facile. Biso mama tobota bana mibali, tobota ya basi, tobota pe mibali. C'est qu'il y a moyen de communiquer na mwana mobali et l'équipe na pe bien. Ndenge moni Seigneur là il paie à son âme à côté ça déjà dans moi musique internationale depuis longtemps. Bana lazaki na ba 24 ans. Na bande ngo banda kala. Alors, pour nani tenga pena sala pour na bano, magé ba mona égoïste. Papi mbongo, ebi pour nani bana basi ba mona égoïste. Justement, j'allais poser cette question. Ba mona égoïste parce que je suis naza trop sévère, strict. Na lingaka te na lingaba mi batela. Umona mususu ko aye po aye ko la ya bandi ko tala mi bali, ya bandi ko tala ba producteur, bandi ko tala sadi na lingaba bongo te. Na lingaba na discipline. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'égoïsme? T. Mais yo moko lobi yo na 24 ans. Seigneur Ley Azwaki yo. Si yo posa kotala déjà. Na 24 ans au côté stade de martyrs. 24 ans bano ba ya lelo pano bana ba 30 35 ans. Ba ondo ko mona ba mabe. Te nazo mona ba mabe poso ba memi nzelo ba bazo kendela. Ya kozana ba 5 ba bord. Ba okene musika te papa. Ata yo ni kozawana. Donc ton problème est que bazala lingi nzoto trop. Ta marché moté. Faut pas se voiler nzoto. Monsieur Salami Bongo. Pourquoi yozo lungo kota na terrain na ye? Nazo kota na terrain parce que fois zala na moi pureté moko ba zala ta. Mais yo koti stade na 24 ans. Mais nazala ki na mutu moko. Na lobby. Est-ce que t'es moi zalaki? Bon. Discipline wana pona kende musika. Pour moi ça kende musika papi mbo mamta ko sauter. Faut zana camarade moko. OK. Toza ba Sainte Vierge Marie te. Mais zala na camarade moko. Pour akoka ko maîtriser yo akoko peso conseil soki sengeli parce que nzoto ndenge nzamba sala et sengi pe der moko moi bisou mais soko za na 4 bisous à la fois au monde que ça bien c'est pas bien secret na ngana na pesa bango yango na me bayoka kate papa tozo za na mususu ana mutu passe ozo la ki sa fille za la boye ye ko na musala soto ko betaka quelque part amoni ba mibala muindo ngolo boye topé masute mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas, en tant qu'encadreur, en tant que maman, gérer vie privée au tien à côté, yo tikali na yeka na logique ou ya vie professionnelle? Papier ko simbate. Tu sais quoi? Moi-même ndeko zo sala musala zo sala. Ils ont un principe mususu, ils ont une discipline mususu. Soko o maîtriser ngote o kene musikate. O komi musika lelo parce que o maîtriser marambo ebele. Ndenga nazo linga bango, soto s'engager. To tiba moyen na biso. Eza kwa ngana lipate ya kokena wenzo sumbi lipa olena nguma non ko ça la carrière c'est autre chose ça est difficile bon na lo bateki ngana zaki na yaki vraiment oui au centre mo son non na zaki pe mutu makasi mais Seigneur lay pe asonama a corriger kinga abi so sala mutu makasi na musalo kene musikate zala na discipline koko ya pe bolingo te lokolo kufa te aloba na ngana sala ngote ebiki sanga zala na camarade moko so esimbi na ngote neti ndenge moni ngana za papi nalaka banda bakasi na banona ki mubange non ngara boya kana ngati na nga koko na nga koko mais na okela ba jeune sous até je sais pas c'est ma nature ouais la jalousie c'est pas ma tasse de thé en tout cas aux jeunes et pourtant a remarqué ba jeune alelo mingi bazokela bato akala kanda
bazo mona lokwa to dérangeaka non mutu asika aka toujours na besoin mutu akala parce que mutu akala kopesa o ba directif mususu oyo yebite be bato asika expérience papa neti bino bandroid bolingi biso ba phone te na comprendre te biso ba phone to lingaka ba telegram be ba android bozo linga biso te muso oyo biso ba phone ko comment tu me captes kilo bravo bonina chikapa biso wana ba phone ba bino ba android tozonga pa na yo phone so nde nini biso papa kasi te asi na komi na 60 ngana mutu alelo te papa kasi yango na lobit android ya so na phone ya bazo ya papa ako ya ndenge nini connexion kutu internet eza te na phone papi mbomba na tout ça là neza ko toucher kana point de soute na za nga bien lelo connexion réseau kutu ko lukate eza soute nga mutu ko sote o mais jile tsana mona ka makambo te oyi bandroid mususu loko abino soka vandi azotala nga neti biloko kolia ya des fois na kotomoka bi papa e mwana olika mnini wana azotala yo azolia lipa na idea mabe nzoka nga na nga foni siko batu musu bakanisaka ndera zaka foni na mibatelaka bakanisi ke ngara ngande mutaluka bandroid no mutu lokola nga android soka ye abimo mama mbila benda sepela kana matama no misu note basi basepela na misu nga bana kala banana na ba 16 ans koela ngali kama misu to android usuluka mindondo if lelo papi soki mutu azotia mwasi azoya opusa na pembe na yo fo mituna ako memela nga nini nga ye pe na komemele nini ekoma bongo monde ekoma ya bénéfice mais beaucoup même appelle autre vous savez featuring ici te papa featuring na bino ba jeune na bino ba android te featuring ya ofelo ti onzuluki bénéfice na ngweza nini eloko nyonso na mokili fo eza na bénéfice papa te rondo memango oyo nazomona kote na komemo me nzambe kaka te memanonga papi mboma mutako sote mwana ozoloba na mema yo nazoyebisa yo nazomona likama me yo ndima bako ya pe la featuring ngo boba ye na makambo nyonso ozosenga wana mais so moteur eza révisé te pour ba phone il y a phone aussi pe ba phone mutu eza ba moteur révisé ba ville briquet ouais bi ba phone mususu ba phone lokona na pesa exemple lokola nga zaka ndenge nini na pesa exemple mama mbila bilo saka ba sport sa ka toujours en forme na zaka ndenge nini lokwa na bala na ngate ozape na te na zaka kana indien wana azakuna na kwena enda ya kaka ko ya okay avant koma na indien wana aseleka 1 an avant koma na indien kala na kindenge ni so na camarade moko to e colonie to e colonie papa condition lingoza nanga eloko ni ko memelanga aena mwa briki ne wana aena mwa kara a déposer bon papa ngaya wa trimestre par trimestre une fondimi oui mama ovandi to fani ndingwana koyela nga nzoto te po musana ngebeba na sisa ba énergie na nga na sina koli na sisa ba énergie non énergie na bombi yango pona kusunga bana merci c'est vrai papi c'est vrai non Marc Tabwa fana razo yoka net boye a raisonner nini aibiki mama na biso na papa pesa ye maele mingi nga na zo formation ya bien yango memanga musika quoi yango pe na yina pesa na bana musu mo na nge égoïste te na rende très sévère. Mais alors aujourd'hui parce qu'on est en train de parler à relève, oui, selon toi qui sont na côté na bino ya basi pe ya sona mama Chala mwana qui nous a laissé d'ailleurs qui selon toi kasina dengo tela côté na bino basi yango o tala rolobi bolelo Chala mwana za susute pe asona ngai yo na salina nous muto pe nazo mona on a un peu de l'espoir cause anan so na tangi moko epesa polémique epesa polémique ata moko te ata 4 bazali na bango bon naloba na pesa nani o petite sœur ya biso mususu Barbara azali kanam azali ba rebo bazali ba mwana tosaki ne featuring nani o azana poto Claudia Bakisa nani Tatiana Cruz azali et puis Anita Mwarabu azali parce que bango nyonso wana vanda na bango mona ka neti bango pe bazaka na vision oyo pesaka te parce que fait bango nyonso wana tangi oui bino ba jeune boza mutu makasi boyo kaka te soko bandi opesaka conseil bia te bango basi basila
Ah, bango basi Est-ce basi que là. yo mutakoye biso aussi là? Balo baka papa. Non, du tout. En tout cas, na sengi bolimbi si na place na bango. Kilelo. Biso ka na kilelo. Mais kilelo ngozo botani. Kilelo kasi bino te ba jeune. Bandroid. Kilelo ba musique ya ko bouger makasi. Si yo pocho ça là ba sebe na wa. Ozongi kana kilelo. Te, faut ça là, tu sais, diversifier album eza bien. Pour na toucher bino, na toucher ba papa, na toucher ba tout nyonso tout. Mais ningo lo bateki album nyonso ngo sala ka ningana non. OK. Rumba forever. Ezanga te rumba. Il faut ezala ngonde base na biso ngonde racine na biso. Alors, Maman Bilebel, oui. Et Michel Lelo, j'aimerais quand même qu'on profite de ton vivant, oui. de profiter d'une expérience. Quelle est ta plus meilleure histoire dans le monde de la musique? Oui, meilleure histoire en anglais Zali. Pour la première fois, Ndé Kene Robeta, Babimisenga comme vedette principale, na Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ça, c'était en quelle année? Ezaki na 80. Pourquoi tu avais quel âge en fait? J'avais 22 ans, 23 ans. Nazaki très jeune. Raconte l'histoire. Babimi Singapour na beta. Mbali bosso na public ngande siko vedette. Ezaki difficile pour nanga. Nazo lenga, nazo trembler et puis na lelaki. Sali na koka ki pena public yango te. Donc on a affronté public wana mbali bosso après na komozwa goût ata na meli eloko te pour na melanga nanga alcool te nazo affronter public. Donc mbali bosso en tout cas na gardango libela na vie nanga. Est-ce que dans début à carrière, ça t'est arrivé de pouvoir comprendre d'abord peut se faire conseil faut qu'on met là faut za na moi kwiti ou faut basi ba pesanga conseil wana o mama il faut kombela mo eloko lia likeke. Likeke na koka ngote. So na lobby ke na meka te na kosi babi na nga meka na meki na koka te nazo comprendre no muno ndina nazo planer nazo planer et puis nazo lia sans contrôle ngabi eloko ngo bolingaka yango yo kabi jamais na vie na nga na ko toucher sur le côté pour alcool na sina mela ba mameli singa mesure à whisky pour na bête ezaki na Nairobi mais nazo yemba nazo zapena na note te na lapaka banda jour na ti lelo na melaka alcool te so ningi na matana scène na melika mwa mai nanga na sina sala ki prayer na ndako na matina scène tu vois. Est-ce que tu te dis aujourd'hui fier de ta carrière ou quelque part tu te dis si c'était à refaire na mon année âge on a commis dans lelo fallait besoin que ça non si manala avec ça makamso on a 8 ans ya opesa te. Si c'était à refaire bon ngana je dirais ceci que papa nanga nazana kanda papa nanga parce que je suis sa fille aînée donc a négligé nga moi que moni bana mibale bazalaka boti azana 22 ans a boti mona ne moi si a négligé nga pesa ki ba effort tout na baleki nanga mibale alors que seigneur le aloba nanga mukonso abi Marie Claire yo so kota ki université ko buma mukile po bongo ezali mais papa a négligé nga. Mais na sali moi ben fort ndenge na komi vedette il y a des fois nazo kende babisika moko nazu moi ba cours moko privé tout ça nazu moi cours anglais moi cours français pour na kolisaka moi mayele donc na regetaka ndenge papa salanga mais pe asona masakenda na ye. Alors si c'était à refaire pour na sala na kosaka musique parce que ezana na makila ezana makila eloko na regetaka lelo na sali 41 ans carrière na mona kaneti mboka na biso bazana moi ki égoïsme. Tu vois, il faut pas rappeler sa valeur quand on a bob sec. Non. Oui, mais ça, on t'a koufi. Ok. Et le monde le bâti qu'il faut profiter de ça, vivre pour aux ceux qui ba ma pas coller les bons côtés. Profiter na maman nandako. Bon. Pasteur moi comme moi ça zolo babi, mobali abotama monogame te. Ça c'est vrai. Comment ça? Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai, papi. Mais comment tu expliques ça comment? Mobali de nature abotama polygame. A to freiner papa. To marcher, to se voiler fasté. Non, c'est de leur nature papa. C'est de leur nature. Non, il y a des exceptions. Exceptions par seule exception pendant 1 an. Deuxième année, à cause ça zigzag. Non, ngala mona ba maktabu avanda. Maktabu apo. Kaka moko ya mwana nga yo. Yo ebi maktabu bien te donc akosa ka yo. Oh. Na jidi sana. Akosa kayo papa. Wala fotu na ngala lobango na kuzu. Na pembe. Mais attends, moi je me suis toujours posé la question. Oui. Olingara o justifier
côté il y a ba cours ils dans la vie to te papi mboma na lingaka na ebisa ba mama na ya mikie ba android ata mobali oyoke na sango ko boya no yete po de nature ba bota mabongo, c'est-à-dire bon son choix c'est du coca. Mais cela n'empêche pas qu'il a goûté jus d'orange, na jus de pamplemousse, na jus d'ananas, na Fanta. Cela ne veut pas dire que... Comment une maman peut dire ça? Yo bo nani bokilo na osala l'aise, hein? Papi. Il va peut-être un peu ma boko. Oh, mais non, il y a des histoires qui se passent sur ces plateaux. Oh! Mais non! Mais par contre, la femme... Ba biso bo tozana ba omoni ba ba zigzag te babenga ngo ovandi otali ozana rigueur ya papa Kengo omoni vie Kengo omoni ba rigueur na soka koti na mutuka ndenge ba fungoli azana chauffeur ba ju journal a tiembo azota mwana chauffeur mais banda changi journal bo tie sika ba koma kiti papa nazo edende bana basi na ba mama nyoso un conseil aux femmes ça dit soko au bali na yo ozana papi mboma na yo azana ba jolibilité na ina muindo na ngolo ate okaka beta yi mwasi musu ditama kuna koboya été au nom de Jésus parce que soko boyé okuta na mutu musu aza pire que papi mboma, c'est ça okimimbulo kene ba parce que moi si il faut azala fidèle parce que moi si aza sani ça nous relève la fois. Moi, si fois dans la fidèle, mon bali infidèle. Mon bali a cause la zigzag. Mais ami batte là. Papa, obi komi batte. Oh, conseil André. Oui, il faut komi batte là. C'est-à-dire parce que mon bali mon côté banda mokile banda il y a des siècles. Azala kana moi si mon côté akufa ki bazala te papi. Tout marché oui bazala te. Au vérifier qui? Papa bazala te. Attends, Nanyo. Bazalate. Naba no tangi loba kombo yo tanga oui ou non. Tanga. O Monique a c'est là, nato banda. Nangana senga communiquer, baninga nanga nyonso. Ba konja mboka na biso so na tangi yo na boyi manda. Ba musicien so na tangi yo na boyi manda. Oui. To bana musicien. Pas. Ye. Azalate. Rien. Ba politicien kasi. Bazalate. Ba patron ba chaîne na TV Kasnanyo. Bazalate. Na pesi excellence. Excellence mutaba ba bon dimanche. Excellence ba bon dimanche. Monsieur l'ambassadeur. Oui. Mais papa bazalate. Oh. Qu'on se voile pas la. On va insister dans ndenge nini? Papa papi mboma. Batu linga ba âge nanga. Na sina lekaki nanga 60 ans. Nga bomba âge nanga teo. Quand on est au moninga, na sina lekaki 60 ans. 60 balais c'est lekaki. Anniversaire nanga ezaka le 30 août. Donc sur les 30 août et coquille, il y a un cadeau pour ya. Oh, kasi la botama le 30 août, un dimanche le 30 août. Li passe nanga ezaka ready. Nga ready tout ça âge moko menga za garantie. Yépé rien. Yépé rien. C'est ma bisou place à ça. Yépé rien. Ah tala, ba to rigueur ba na mbogo tika. Na do boya na ngande problème. Té. Ah, ngaza mukola ready à 7 jours. Nga le 30 août, ya zali septembre ba le 7. D'accord. Ouais. Papa toujours la vérité, ezo sunga hein. Ezo sunga ba maman, ezo sunga bana. Nazo ba makambo solo. Oui, justement, moi je voulais en profiter en connaissance de cause. C'est quand même toujours ces cas, mais là quand même ça sérieux. Ba secret ouais. Ça dit yo so yeba makambo nyonso. Mutuna na nga peda clair. Pourquoi bomba yo na libala te kasi? Na koka libala te. Wani. Na koka libala te c'est un choix. Na sala choix ko sa carrière. Carrière na libala. Basaka bon ménage te simba te. Muta kosote. Atana mindele. Mama tchala mona na libala. Ah, paix à son âme bon. La lobina 2023 toko tanga batu mususu te hein. To le kasije wana. Totika. Tote ngamo c'est bon. Koloba no so logo te. Siko na moyebi kazalaki. Na yebi. Ah c'est bon. Yo ndo kokate. Tenga na kokate. Parce que la concentration il y a ba carême, la concentration ko sala ba préparatif ya ba tournée, ya ba nini, papa ya ko senga yo, mama lero ya ko pianga busy et simbate. Et simbate. Ngape côté na linga pe makama o pena mingi te. To quand c'est bon, mettons tout le monde a mélodie, tu comprends rien ginde.
te na olobi ke naza sainte vierge te ngape na lobi lo te série mo na ba toile d'araignée et si là ozonga no mutu naza mutu nga asalaka nini so naza na camarade moko ata pendant 4 ans soki esimbi su te. Avec tout le respect que je te dois, camarade wana ozoloba camarade likango camarade mpona bala te kasi wana tuni na lingala babenga bango likango babengani nga monaka camarade c'est plus eza moins respect ke likango kasi ndenge moko kaka likango eza lokola moto abala me abimi ake kozwa likango te eza ndenge bovandi wana bobalani te po eza likango so naza na camarade wana likango. Ça fait mal hein qu'on va n'apprendre pas moi le jumeau le oui wali kango maman biliabe nam ta kola kisoye nam ta terrain neti indien nanga ata mutu moko ayebi ti lelo yo ndo chez indien tu yebi yo ndo comme ça indien na molimo ah avec carte de lecteur indien nanga ata mutu ayebi ete poso yo mutu ayebi libale ko kufa mbala mo OK pas de problème oyo kitala so na sali ne 4 ans esimbi nango te mutu na mutake na ngambu na ye apres so nakomi na ngambu na nga nakofanda ata 5 ans 9 ans 5 ans te nafandi 5 ans sans rien ah lettre X 5 ans 5 ans papa oh you are so monté en fait oh yebi na pembe na koyebi so ikana la so discipline nango ezaka ndeni Alexandra na koyebi so ke discipline nango ezaka ndeni so lobi kanga motema ata pendant 1 an poza mwana mobali okokanga motema oyo luchelanga 1 an na signé à vie te avi osimba te na ozana no mwana makile zano na nzoto zo tambola yo tambola okoka te c'est vrai hein papi eza pasi bana na raison hein eza pasi pourquoi eza pasi eza pasi parce que moi si soko comprendre te nature mbala ndenge ezalaka boumela ta kofanda pe na libala te elingo lo bateke mo papa alingi yo te alingi na ye yo mais ba papa ba bato mako lokoso égoïste baza égoïste possessif te ba mama baza bongo te de nature ba mama ba bongo te ba mama ba compréhensive akota akokanga papa na mbeba mais akolimbisa ye mais soki papa kangi mama na mbeba balimbisaka te te si abando talo lokola omoni biloko tobwaka na kosanza abando talo ndengwana balimbisi moko akanga mwasi na ye na problème place akangelaki na problème elo asenga ye kaka abi chemise ya mobali wana tyango kaka na ndako natalaka ngo mais yo kobima ndako te vanda no kaka na libala seka alimbisi mwasi abima ye moko akei mais ye azwi ne chemise atyango neti décor na ndako yo sikongo silika abengani yo te aboyi yo pe te wana ezalaki façon ya kopinir ye ozomona ozopinir mutu moralement parce que ezalaka na Mario classique Mario voyou Mario simple c'est-à-dire ba Mario classique on a prise en charge ba Mario classique français kitoko na munoko mais azani Mario nini Mario classique on a classique madame français na munoko bien propre là Mario classique kolata bien mais azan Mario mais ane classe elingolo bateke ya Mario te azani Mario mais a classe OK mais Mario voyou oyo ba yaka na qui pomba nyoso azo tout na mwasi na brutalité ane Mario voyou Mario musu simple ayebi ne français bien te français ya ndambu non merci na place à article place à le ati là donc voilà Mario voyou voilà Mario simple Mario voyou a beaucoup toute la phrase mon côté a formulé même une phrase en français mais est-ce pourquoi t'as pas eu le temps il y a revendre un peu oyemba ba makambo nyonso te na kana siko moni kana na kana nazo sa remix a boya yo moni ke 10 000 abonnés à ba mama ba sengine na sa remix a boya ye pe na bakisa mo ba maloba sika pona ba déception na bango bon et c'est l'équipe abonné ba l'équipe les 10 000 donc il faut na sala ka boya na kana ekota na kana et puis nazo lingana sa sur remix ya nzembo avielei ya kafuruma yai ekota na kana c'est pour quand la sortie il y a bientôt biso tozo kende pe États-Unis na mois oyo ba fin du mois pour na conférence moko eza conférence moko biloko ebele mais nga étant il y a culture ndenga ce qu'on a représenté Congo démocratique. Alors qu'est-ce qui fait que dans tout ce que vous avez fait on n'arrive même pas toujours à chanter yoka wana artiste à maman Biliabel kasi yango te na ebiso nga tellement nazali
naza makambo lokola mobali Nous avons accompagné quand même. Si groupe ezali accompagnaka nga na kati ya bana wana. Pourquoi bimisa bango pété? Papa, obimisa ngo kaka boye te o. Oyebi ba kaima na ba lion na banani baza na terrain ebele. Ba bana bato. Tant lingo bimisa bana mwana mutu. Faut piquer au bongama. Pour pas casser mon tête dès le départ. Si tu es banité, nga na lion. Na sina zo ba masasi ba manzaka tout ça na kema. Bachela ope ba mabako ebele na monde ya musique. Papa ebele ti lelo batiaka. Non, quand même. Si batiaka. Qu'est-ce qu'ils vont vivre aujourd'hui? Balembakate, c'est-à-dire au moni bateau yo bazali na mitemo ya mabe. Asa sala pe kombo azana ina mbongo na ya na nyonso. Me ba supportera ko mona muninga te azala. Bakoka yango te. Bateau ya mitemo ya mabe. Nga nazana nga clean, nga propre motema pembe. Aux yeux ebele, bravo. Aux yeux te, bravo. Moi je m'en fous. Il faut qu'on kipe les kambunayo. Ndenge ozo sama kambuno ozo kipe les kambunayo pour nzamba fulu mata. Mais ba msuba bongote. Ba chika ba kalte. So lingo robeta quelque part. Ba pimbo mabonga me mwana nga. So bonga mite. Omona pe batu ba yete. Oh. Papa Omona batu pe na ba yete. Mais je ne te vois pas dans ce milieu. Papa. Un moment, oui, on pouvait se dire que tu pouvais faire mal gêner. Mais il y a Belle, il y a Lélo, c'est... Voilà, je fais mon temps. Oui. Lélo n'a comme une étape, il y a juste quoi accomplir. Si, netisiko, on est d'ici 8 ans. Non, balosa suba ko bukaka nzoto ko kataka ba loketo te ezala pona kochikaka ba oyo ba kondima ba condition na ngai savoir faire na nga ba ko ka conseil na nga pona se donner vraiment à fond. Oko se donner à fond te na fille moko azali mutu likolo wana oboka mbongo na fulu. C'est ça en fait. Dérangement zaka ma casse wana idée. Avec tout ce que tu as fait dans la musique congolaise, avec tout ce que tu es, Lélo, bon, je suppose, s'il arrivait que Bakonzi Mboka, surtout le chef de l'État, qui a de temps en temps l'habitude de suivre cette émission aussi, ceux qui, président de la République à Otala, quelle pouvait être ta demande? Ma demande, ça sera celle-ci, c'est que pesangai makoki oyo nako sunga ba futur milliabel ba futur ba chanteuse il y a bo ba kosimba bende la mboka et senga ba moyen monde to encadre ba orchestre to bimisaka mbongo tous les jours il faut que sombela bango biloko il faut que pesa mo ba transport soko za maladie il faut que soigner c'est comme ça qu'on fait tous les jours. Et pourtant, on a la musique tous les jours. Et il y a des dépenses. Il y a place bien. Donc, quand ça l'école est bien, il y a Rumba Forever, où l'État tima beaucoup. On a aussi la moyenne, il faut perso et kokate. Il kokate. Parce que base la carte sur une assina koufi, allez, ba cercle à minene ba cotisation et ba cotisation on peut ba nene ba to ba comme Rolanda ba cotisation ba collègue mususu pour na ba obsèque. Ils ont ça la propriété. Ils ont ça la élengité quoi. Parce que base la carte surtout koufi obsèque ça la bien. Et ba obsèque on a ça mais bien et nazo jouer na onani. Ne lolita. Et le côté et tiraillement donc il faut pas aller ba fungo na moi mitema ba fungo parce que artiste musicien artiste congolais tous ont ba difficulté belé. Quel que soit ba droit d'auteur na biso to toucharango penzate. Il y a toujours des difficultés belé. Toujours ça na effort perso, ça suffit pas. So ok otala baninga mususu na Afrique de l'Est, Ouest, batonga ba école tout ça. L'état sunga bango. Atiaka ba moyen pona bango. Po mayelo na yango sunda kena ngala lilita. Ekeit. Bambila bele bagoya, ya forme mususu, ya expérience ya ngate. Pona za expérience ngana na ju formation na école munene. Donc il faut na pesa pe ba mususu. Nati kaka boete po ba lo bonga misu ba komo finga ote embila bela kana kisi abimisaka ne batute oh tala obimisa mutu fo ko bimisa ba fite babi na égoïste non na égoïste na zo linga son abimisi produit ils allaient vraiment bien. Qui s'existe dans la musique l'expérience aux Zanango non na expérience aux Zanango te po ki se simba il faut zaner lo kwango on zambatia eloko yango mipiko yango foza nango soko sombi nyama na zandu eza nango ya kopola eza na goûter atoti bepisi ebele esimba te. Est-ce que tu as des amis qui fêtent leurs anniversaires? Comment fêter mon anniversaire? Lelo en tout cas moi oyo te oyo elekaki nde nazaki na bandeko na pesa ki nazo souhaiter joyeux anniversaire
Excellence AG Matembo Toto, Igwe de Lubu, d'anniversaire, les gars qui année passée, toi qui n'as pas collègue, Moussou. Alors on a pu se bisous, belle place Azali. Conseiller GG Kamanda, bisous. Et puis, Bingo Boss Roi Dollar, et après ça, Rapson Loco, bisous. Le Chocho. Et j'ai dit ça na FIFA. Ouais, ça fait ma gamboa bien. Et l'ongona, bango ba osala compagnie na bino ya ba mpangi plus pangi bazo soutenir ezo sala ngabe pos iye na lingi parce que aza mwana moko abakiselenga mwa biloko musu asika na maka musique pe azo composer o ya bino ya ba Android ayibi ko sala nzeba ba Android sinote bon anniversaire, c'est l'anniversaire puis il y a ministre d'État Nabiso, wow. Guy Luando. Excellence voilà. Guy Luando. En tout cas, joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Excellence Guy Luando. Happy birthday to you. Voilà, nous allons prendre notre rubrique anniversaire, on regarde, mais dès que tu es au Zonga, prépare-toi parce que question dans tout nos suite au Zonga. Déjà. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Voilà, bon anniversaire à la sœur Valérie, bon anniversaire à Adonai Mafuala qui nous suit avec beaucoup d'attention et surtout bon anniversaire à un bon 10. Plein de spécial à toi. Alors, oui. Je reviens. D'abord, c'est au Zongi Kara. Ma question pouvait être directe. Oui. Ça peut choquer. Ça peut avoir une sensibilité. Oui. Mais elle reste une question à laquelle je donnerai l'occasion de répondre ou pas répondre. Au Bani Musique, n'a 24 ans.
T'es pardon, Bali a 24 AT. Papa, école. Oui. Et pas Seigneur Lei, Oui. 21 à 22 ans. Oui. N'a eu succès à 22 ans. Ok. Oui. 22 ans, Lélo, autant plus de 60 ans. Oui. Autant moi 40 ans, moi, plus de 40 ans à Dans celle carrière. 41 ans succès. carrière à succès. Je dis bien à succès. Oui. La succès, on est en musique. Corporellement parlant, aux aïpes à succès. Cela veut dire que tu es toute belle, comme le dit ton nom. Mais non, mais je te l'ai dit. Et en fait, tu es baïp, ça côté, hein, et à ma baie. Tu es toute Merci. belle. Ouais. Bon, bamsu baloba na mona ba kosa ka po. Na mona na te mona mobali moka leke na nzabi maman za vilaine baloba ngote. Ato zano bien ta. Non, ça arrive dans bateau talier pe boyo moko. Ato lobi te na ferme temo lobby. Pardon. Un beau problème. Yes solo. Ouais. Ouais. Tu es attirante, tu as tout ce qu'il faut pour qu'une femme, déjà à partir de 21, 22 ans, tu es comme à l'élo. Comment expliquer l'élo? Ce qui est net, abina tuna. Et là, yoté, et la réalité, tu vivre dans l'artiste et dans l'ambition. Oui. Ndako yo tonga net ya liboso na vie na yo. Ndako o lobi pena ondako na ngambi ya belle. Et ça l'adresse ni. O liboso ezaka na ngiringiri. Les alaka, c'est que tekama. C'est que tekama. Yami balé yaki na kauka. Et tekama. Yami sato yaki na limité. Et tekama te na tia bato fute na longwa kuna. Ah wana ezaka même. Ezaka ka. Sikoyo ya sukande place nazali na ma campagne na Ngalema. Place oza ezaki loka te. Te. Eza place na ngamoko. Moi ma modeste maison mais c'est bien, c'est propre, tout ça c'est joli. OK. Est-ce que aujourd'hui place moi Nano Avandi, je parle de Mélodie hein. Oui. Quand il te regarde, elle dit être fière de sa mère. Ou il y a de temps en temps tu te dis il y a des moments où ma fille a attaqué Ngapé. Merci. Question est très importante. Il y a des fois Mélodie a ses révoltaka. Alobaka, Congo démocratique baza égoïste. Et belé on a sali. Et belé on a sali. A mon cadeau moko ba pesanga ezati. Papi mboma ngana sala kana efo perso. Biloko na onsu na somba ezata tantôt mutuna balaka webi bien na balaka na Gabon. Oui. Yem ta sombela nga biloko wana. Na sikoyo na efo perso na sombi bisika na nga wana. Batikala kopesa nga cadeau. En fait musique est sombela et l'autre. Si je comprends bien. Parce que si c'est wana efo perso et tout ce que tu as fait ba album, ba production, ba concert au Salambongo donc ou encore yo pozala ina moi Mario classique na yo. Ngalinga mbongo. Nanya ko lielo mbongo. Papi na linga mbongo makasi. Nazali ko dépenser mbongo mingi. Ko dépenser kosomba ba biloko a cher. Kosomba biloko a cher bilamba, ba bijoux, ya ba diamant, ba nini. Vi na memara yango wana. On a sina tika vi wana ça fait longtemps. L'air wana makambo ya l'art likonde za ipenda makasi na poto tout ça kende ba Gabon wana Paris mbongo zo circuler. Après nako ekomi ndenge komi makambo ya musique oyebika ndenge ekomi. Je ne pense pas que ba artiste musu ba collègue ba yebise que ba koyebiso que na komi riche na somi ba bilu ba mituka cher kana musique non c'est faux. Musique est futa rapendate. Il faut combiner ngona makambo mususu na ba biloko ba commerce est belé, ba business est belé. Car pour la musique, oh ba pirate comme nango partout muto na muto azo sala nzembo ndenge alingi azo pirate ndenge alingi ya na mbongo te. Non. Ils ont mbongo te. Biso ba artiste o ya minene tout ça les belé, il fallait l'état na biso. Batala ka biso. Que o ya sali mingi. Ça te fait mal apparemment hein, le et traitement. Même mélodie à ça ko se révolter le bi maman. Comment mboka na biso zaboy? Comment namboka musuku na so ba moni bandeko na biso kaka ba autorité ba kena babi biso ba pesa biso chanteuse le kwa Mbilia Belle a to ebité parce que ba tuna kanga ba tuna babi mama mboka no esalela onini elo ni ba pesa na yo ba tuna kanga mais réponse ko pesa nini ko baka te ba kiparanga oko so pape bendela mboka te il faut la sage na ba réponse ba tuna ka mélodie se révolta ka mingi. Oui, aza mwana koli na poto bino na bino bandoida koli na poto aza na mayele mwana lobaka anglais vanda alors alobaka le no ça se révolte ka bino maman boyete mboka ngo peut changer nanu ti
batalaka mpe grande figure de musique oyo basali mosala ebele bapiaka bango mpe cadeau. Excuse-moi en tout cas, bon, tolobaki toloba bapassé te to bakombo ya bato bakenda te, mais comme les contraires par rapport à ma consoeur pe à son âme, ye bapesaki cadeau ana chance wana. Napesaki cadeau. Ye bapesaki bakabela ye cadeau yango. Nga na somba na ndenge na ngai. Bakabela nga te. Eza te ndenge na ndenge tokenda kobeta ba musique oki obeti concert bapesio moi caché. Ils ont représenté grand chose te par rapport à ya statut nanga. Parce que bapesi ta mususu bangombe 10 to bangombe 5. Nanga moko te nana bana bato. Il faut na pesa na kabola. Na tika na grand chose te. Tu vois. Est-ce que tu es fier de notre musique aujourd'hui, la musique en général, les musiciens congolais, musique nabango, en tant que maman aussi? Oui, papi Mboma, son lobi naza fier te na okosa. Ba artiste congolais ba travailler mingi bazo travailler bien. Mais tika ne loko moko. Oyo ezo sala ki bomoto ezo zala penza te. Ba koti na futilité mingi. Na ebilera ba seigneur la ipe a son âme na ba Luambo Makiadi. Bazo sala baza ko tindika ba pique. Mais ça ko gêner pena batu te. Te ça ko dérange. Te oya nazolo ba nzembo te nazolo ba ko fingana ezaki boete. Ekomi pena ekomi lokola biloka kolia. Réseaux sociaux. Tous ces règles na ba réseaux. Te nazoko kangote. Likamusu akati ya ndaku ebimi libanda. Likamusu akati ya ndaku ebimi libanda. Na papa soku mtoko pesa bisou ya ndaku ebimi libanda. Wana ba dépasser moi eleki. Eza sou bien te. Même pour na image à Congo démocratique, eza sali. Eza sous propriété. Na ebité, il faut battre sous batonga na mutu bien quoi. Il y a des choses au lobango na ndako sisi kuna ndako e bima libanda te. Eleki ngala ebité autorité so bazotika et continuer kaka boye, je sais pas. Nga pe na nga kaka mutu, lokwa batu nyonso. Naza na pouvoir te ya ko pekisa. O pekisa o te. Bango moko autorité bazomona ndenge niveau ezokende. Et si là au sala banzemo moko ya jeton, on va sûr que nzembo na yembele on pena mutu. Lelo lo baki o sala très sincère na biso. Nzembo na yembele on va pas dire que yembele on animé na conscience na yo tango za na studio. Na studio na tango da saka nzembo papa Simaro pe a son âme. Na nzembo mobali ya bato mobali ya bébé babi na bwakela ki concert nangana kenda. Oh. Ouais. OK. Baloba nangana bwakela ki ngape na ebisi kulutu na bi oh. Est-ce que papa balobi nanga to na bwakeli ya bien ezala peka bongo. Mais ezala ngo bongo te. Papa Simaro akoloba na mama c'est trop. Ezala ngo bongo te. Nzembo kaka ya composer. Balobi na bwakela ki mutu tel. OK. Okosala nzembo na yo mais histoire et correspondre na mutu moko boy. Baloba ka obwakeli ete. Alors aujourd'hui l'étape au commis. Maman Biliabel. Est-ce que tu restes encore prête à continuer ma production? On a besoin d'un concert ou un concert. Bafuta ngande bien. Nako kende concert si ko naza na énergie, te na utu ko yebisa naza nako sa ba spectacle d'ici 8 ans. Après 8 ans naza sauter. Pour na bomba mo énergie ya ko batela ba koko ya ko batela bana oya mikie. Coach, natika la coach. Nako kene par exemple na mboka moko bobabi to ana besoin mambili abel ngana okena ça la spectacle était ngana ko na sina monter spectacle na ebi qu'est-ce qu'il faut pour sepelisa public wana ya mboka wana na memi ba jeune oyo ba jeune talent oyo baza ko continuer ko simba bendela mboka mais pour na ça la ba spectacle ba 1 heure 2 heures 3 heures non parce qu'il y a un temps pour tout neti maman Myriam Makeba paix à son âme obi ki akufaka na soirée ya suka na Italie oui bien abeti asalembaki asalekaki ba akomekso na âge nini wana ya na so komi na âge moko oko continuer ko sala sunde ko za ko sala liboso te parce que ozo risquer ya ko kweya donc il faut na za prudente quoi mais so na kina ba soirée ndenge faut pas pesa ngape na paquet bien ba so par exemple na soirée moko ba pesa par exemple $100,000 oui na soirée wana kaka soirée na zaka pona présence maman tout ça lioni ya mabe pardon le dimanche papi Mboma mwana ngai oui na sina koli sibino bana na bana ebele bakoli siko nazoka ba pesa ngani ba 5,000
Et 5 000 PT, on a pété au bois. Bon, 10 000. Mais attends, moi, 20, 30. Ils ont mouké. Ils ont, ce qu'on a quelque part, ça dit, na kei pour nous avoir contact. Nandimi moi caché, moi, 20 000. Et à mouké. N'a pas c'est la pénalité. Na on a l'équipe costaud mingi. Na ba la rwana miki wan. Oh, costaud, là. Costaud. Oh, costaud, costaud. Et kasina costaud. Na ça, hein? Naza mamu nene quand même na koki na bambonga mike te po ya mitungi se bana baso na faut sala bango ba coiffure il faut ba maquilleuse il faut mema nani bo memi nani na baba to makasi tout ça moi ojili nsana FIFA pe alinga pe likonda makasi bon moi marque tabu pe na pointe. On allait parler aussi le 14 février, on te retrouve sur un podium, ça sera pour la fête des amoureux. Oui. Et là on a Payotte ma campagne chez notre ami et frère Marc Tabou. Oui. Tu confirmes être là les 14? Vraiment, en tout cas les 14. Boyebele bo sepela. Na oyembela bino manzemba kitoko. Douceur ezali kisinango. Yo osengeli na yango. Potoka bola sentiment. Pesa ngai affection. Emimila ngai émotion. Tu es fan de tes chansons? Neza banze musu na lingaka ngo pona douceur na ba message ezaka nde babi potion magique à l'amour ezali douceur na tendresse émotion sensation vibration. Je connais tinde yaka bo ndengo beta pas marque. Wana afucho pe caché ou bien là maman na moi. Yaza mwana ngate tokolokana ayebi ke mama il faut la parce que bilo ngo da bizarre fona tout na marque nzambe na ngai il faut expliquer nga makambo. Yaza mwana ngai ayebi ke mama poya ko beta il faut la kitoko a sepesa public yoya po eza public VIP. Ye ayebi ana kata masolo. Ye paza mwana na ko serete. Marc bomo sola nega siko to ata banda ozina papa. Ye paza. Oh Marc tabu wana. Ye oza ba no papa da ko même. C'est Marc. Ne t'as pas na papa da ko même na cop. Te lira zoya. Kasi papa zoya ma memi. Pas koko. Et pas maman Colette koko na bango. Ngaso na ye wana. Amuna na kuche na memi pe na tiene makolo. Donc ye ngala sina bosana likambo ngona kabela 1000 zaire à l'époque akanga ngwa bosana ngala sina bosana. 1 zaire à l'époque. Na umemata na. Maman na bango da ko gangelete. Atune yo ouchwa. Te mama koko ta masolo wana te. Zoki bana ba bana. So yo maman koti na masolo wana o kaboli nte. Bango ba lisanga vraiment. Seigneur adaki benda Seigneur. Azaki makasi. Et puis bana na yenyo so baza vraiment ba intellectuel. Asala musala makasi. Te ye peta sela Congo bana e. Sela Congo vraiment asala musala faut reconnaître ngo. Bana nyoso mayele ngwaka na munoko anglais na munoko tout ça. Ba mibali nyonso bazolanda na TV ro ba loba nzambe pe na nini kala biso nde boete. Nini? Nini? Compréhension ana bino bozana on a Seigneur. Si. Mon objectif nangeza ki na yekola musala bien. Alakisinga musala bien na mutema moko. Tant na monaki na sina komi vimbo na kipe ko continuer musala ndeke na continuer ki mais na sina zo ki formation bien. Alors, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui voudront bien garder quelque chose de Maman Biliabel, il faudra dire aujourd'hui quel est ce côté discipline pour le respect d'un bon travail et surtout avoir un très bon parcours. En tout cas, d'abord, il faut aimer ce que tu fais. Sur l'ingelo ko salaka, au salango avec amour, au kene musika. Oza déterminé au kene musika. Faut ko bricoler te. Bricolage na musala simba te. Faut vraiment ko sala, hein. Oyebike ozoyemba po nini? Olingi musique yango? Ozoyemba po nini? Olingi koma célèbre. Ozoyemba po nini? Olingi koma osimba bendela mboka. Tout ça ba fi yango nyoso bazoya bazan objectif moko te. Muso azoya alingi ya na télévision yambi après bando sala misuboy. Abando lulayo. Nzoka nde yango te. Soko memi na critiquer bato batambolaka ba indien te. Tala. Ba batambolaka na butu ko luka te. Eza musala bapona. Mais soko yena musala musique, to ya télévision, sala musala. Koyana ki zigzag na musala ngote po eko simba te. Musique elinga ndengwa na te. Elinga discipline, elinga zigzag te. Sala na no musique yango yekola ngo bien, travailler voix. Na discipline. Ata ba ofino miso, ebi ko nombre miso boni ba finanga. Ba fine belete. Bongo tondimaka nyoso non? Faut monter mes bêtes à péter. Faut monter mes bêtes on dit maté. Kokenera te pour na beolinga l'art. Non. Faut monter. Mais apparemment de nos jours aussi, surtout dans le monde musical et autres, c'est beaucoup plus l'argent qui parle à la place.
So na ebisi yo non, naza hypocrite. Lelo babi kondo de fa yemba. Bolingo etambola kelongo na mbongo e. Sambongo. Neti mwaso no bi mama na boyi na tiki. Na 2023. Papa yela yo ba charme. Ba jolibilité. Okoli yango te okata ngo kina ngo somba super wax te. Surtout batatu mususu azana mbongo me maboko makasi fo beta bibende na maboko po fungola loboko. Mibala ndenge wana tira na bango ezali. Radio à quoi? Kasi baza motema be wana mbongo zo pimela mwasi. Wana fo vanda ou. Après ozo senga yeba biloko ebele bele. Batata ngo basenga pe mingi eh. Oh. Basenga mingi na bimela melo. Ko senga mama. Basenga mingi na bimela mela mesiko pona ko pia mbongo matata. Ata yo moko. Oui. Basi bazo souffrir eh. Na bizelelo papa bakomi nango lelo. Comment est-ce qu'on va dans Moutou qui ne sait pas te donner le fils que moi? Papa sakate belé ba ndengo na papa. Maboko ma ezali ezangi te mezali. Baza bongo ebele ba pesa sakate. On va un peu boyer bien Moutou aza nango mazo pioter mazo singa. Yo sokuta na ka bongo tu fais quoi? Te nga déjà na sina naza. Yo sokuta na ka ya bongo tu fais. Nakokuta na bongo te po na nzete betela kake. Les bangs ratés les te banga raté papa. Ça dit Moutou lere ndi wana yaki ne ebise papa ozo ya nini? Ngala sina komi na nga koko boy. Ozo koluka nini? Charme ba forme papa poshi na weloba po nazana bano ngana lingina bimisa ezo senga pata ko elanga ba charme te ba biso le kate d'abord linga ba biso le kate chande oui tout excès papa faut ça makamyo sur la discipline à mesure papi mboma essayez là la jeunesse non pas emporter oui so za jeune to saka misu fungama bien te même si il y a un cop moi d'accord. Oh parce que ça dit sur moto a kosama na na vie ozwa maele te babi soki o passer na étape wana te ozwa maele ndenge o sane loko te na zwa ba ku ebele na vie pianga maele makasi ton souvient ko kochenga alobi Marie Claire ndengo mokilo ya musique eza bomanga na bomoto bomana abi kozaka na pitié te soza na pitié muto ko écraser yo alobi bomanga na bomoto bomana. Ah bon? Na musique mona muke ala kate mukolo azakate. So il s'agit ko beta pena frapper. Ko ya kate bolingo azoba o kamati molimo na mabanzo na amo mipesi mobimbo ko kena carrière musikate. Ko sala rango te. Ekotanga. Moko alingaka abalaka ngawa aya apesi bambongo awa. Et comme au chéri non, faut pas danser comme ça et ne porte pas ça. Et Moussa les bébites. Alors nous allons citer, il y a beaucoup à dire. Gilles Nsana elinga tuka elinga staff na ya Kenya bazo soutenir makasi président Emmanuel Elite ya mama Rachel aeli biso ba tenue aeli ba danseuse ba tenue ba chanteuse nga moko agatenga et puis na bosani te Rami Amisi équipe ya Gilles Nsana wana na nani Elika Lekwa Élysée donc staff na ye bazo ko soutenir orchestre makasi ba bisous place vos alliés. Il y a tellement de messages, on va rapidement remercier. Ko sa sous message au sala raté au fandi na lokwa na linga ke longino na sepelaka nango mingi même bilabel okana ni pa na ngai neti ngamo na sepelaka na bana kitoko hein na zaka na bana kitoko na sepelaka ngaso na moni mobala kitoko na sepelaka miso zo sepela mais makanisi ya mabete essayez là on a tous Moutou Joseph de nuit non te na kana makanisi wana te ndena kubisaka bana baza mibali kitoko na sepela lengi oza mobali kitoko mais il faut kabarande ya te ba kolia kitoko no wana non te ko kaba faut kaba il faut kabara mobali wa kabarate et puis yo kana biso c'est 2023 mobali oyo azalaka azwi mbongo ye nango azotanga na miso mosa azokaba wa mabe basi bayina likambo wana zalaka akulo kele na loba chérie excuse-moi je vais au petit coin tant aucun petit coin otangi déjà so ezaki moi 1000 euros peso so tangi kuna tant oya na ko chérie tiens basi basepelaka bon vrai copie yango wana et soko mbala pesa ki mbongo na janvier olingo senge so bande ko compte na bokomi na mars to avril akomo compter mbongo na janvier ata yo moko ya la te wala mibali mabe wala en tout cas ba fan na lingi bango non zela bino na anglais normal boyela rappel bolingo to mbongo papi mboma yo wana ebisa on a pas aimé la famille baninga ba seko na quartier ya bala ba balio na mbona nga oye okoti na ndako ba voyage zo kende ko lio zo lia ko melomel
Ah, ça suffit pas. Papa. Bon, on sait la peine. Moi, ça a toujours besoin de bon papi, bon, mon temps sauter. Attends, ça mobile qui Qu'est-ce que tu vas vendre dans Simbeliot? Moi, ça a toujours besoin de on a besoin de sombi. On a té, bon, on a ma boko. Na ma boko, papa, ya sukali makazi. Mbongo ya makila nzoto papa, mutako sauter. So moi, c'est la peine à Béanga. Mais ba la basi, na kuta na ba on a vie na ngata 3. Na mona ba on a presque à la fin. Donc na kuta na ba ngata 3. Na tala kaka bonabi mzete betela kaki. Donc et ça là sur le on peut un jour monter tout ça là tout ça il mission moi pendant 3 heures. Kaka yo papa yo mutokima. Donc wa bino bozaki lelo boni bataki lelo. Ngana na nga mutakala. Batu bazo kama. Ngana na nga foni. To apena ba yana biso ba telegram. O ba koka ko sotete. Wana ba yana biso ba bota ma biso ba telegram. Wana ba telegram. Ba ba telegram. Biso to ba foni ba telegram. Bino bo sauter nan. Biso to so ngala sotaka nan ouais. Vous sauter avec les lots Android. Oh, il y a phonigramme. Yango. Oh, phonier, c'est un télégramme. Deux côtés. Oh, théorie. Oh, théorie. Et yango ko? C'est théorie. Eh. Pratique, pe. Nyosoko. Sakanako. Ah, Zame, oh, là, d'ici, ton Dieu est mort. Oui. Naza en forme pour Nazara. Moi, je suis casanière de nature. Nabimara mingite. Moi, sport. Moi, ndunda. Moi, mbis. Nalira nyama pete na linga ngote. Je vais lire mon yepsanga. Te na linga ngote. Oui, poani. Nyama na mona kabizela nyama ezaka bien te. C'est-à-dire mbisi yaka bien na maitala. Azotiola kaka me nyama. So ekomi na moyi makaso mona vani na sanze te azopema lokwa biso bato. Mais bino boyo liango. On a bien été. Merci beaucoup. Merci à Trésor Moutiki de nous suivre. Clin d'œil spécial à Patrick Abouika, Papier Fomi de Cosmococo. Clin d'œil aussi à Lina Mouvaro, de Cœur avec toi. Passe des très bons moments dans notre compagnie. Merci à Joël Sebissé. Enoch Machosi, Aigle Royal et à Kinshasa Jidem Nikita. Clin d'œil spécial à toi. Merci à Christian Kabasele, Mamie Rose Mboma pour tout. Clin d'œil spécial à Manon, Freddy Kashmani, Maître Hugues et Kapouloussi. Je te salue. Nous allons nous lever. Oui. Et un grand merci à Roland Yeze, le code mondial Willy Moucheni. Clin d'œil spécial à toi. Code Amboga. Dans le bien. Toi aussi, c'est une ambition. Oui. Mais maintenant, tu as une question. Tout n'a rien. Marc, viens, fais exception. Fais exception. Moi, ça me fera plaisir. Au moins là. Hein? Et dans on peut pas gérer. Pourquoi manque ça mais quoi ça on peut nini boy. Na bakse le côté buchunga la tango te. Ndenyo yebia. Si nebi. O yebia on nini. Bana basi bazola tango mingi. Ni no la seke yo la tango te. Eza buchutu na buchutu, buchu yebana. Oya buchutu. Le mara daité na ngana vérifier mais. Oh, c'est naturel. C'est naturel oh. Oui. Ya bozulu kaba bingo na ba fête pas battu. Boy. Yo kabi ouais. Hôtel la phonie. Mais Mambi Yabel. Oh maman, que bazar la réserve. Bisous de retard. De quoi mélodie. Dans lobby Mambi Yabel. Oui. La Cléopâtre gardera toujours forme Tilelo. Sur Totali, on ne peut pas dire qu'elle a 60 ans. Nasina leki yango ngana bomba ka acheter ça to batu mususu tunaki oh nazana 50 ans oh nazana boy yo mona yo landi likola papa to eta na pe normal non on landi likola papa là likola papa on ba uzala malanda physiquement nyonso et tout voilà nyonso azotu na pona bizali non c'est bon hein quand j'ai déjà plus de 8 enfants, donc voilà. Autant combien? 8. 9. 9. C'est bon. Alors, j'allais juste poser une question d'éclaircissement. Boya yewana nani va boya? Marc, tu as epsinga ina tuna question. Boya mobali yango basi ba boya mibali yango ezo simba te tata maboko leki makasi ba camarade nanga nyoso asilisi bana ba camarade nanga nyoso asilisi vraiment na kei. Eh
balobi tika ye boya ye oui akende na ye loko balobi tika ya malamu so omoni clair te na likambo tika to na 2023 mais so tika ba mo la so pe misapi na nzela ta ye pe problème ya te malamba la so misapi ke o souffrir bisiko zo souffrir on c'est pas bon eye ba osenga ka boya ye na lobi na nga natangi kombo ya moto te o mais bamama balobi to boya bango babama boboya so likambo ya clair te boya na yo kende tika ye o tika ye apusa comme mbwagela bamama basengi na respecter maloba na bango pour Marc, moi je te dis merci. Donc on se retrouve le 14 février. Le 14 février. Le 14 ici à ma campagne ex Sai Sai, extrême ma campagne. Hein. Donc Mambi Label va se produire là-bas à partir de 18h30. Je précise le 14 et ça samedi et ça mardi. Et puis le 14 février et ça le 14 février va faire les 18 et tout. À tous les amoureux qui sont autour de ma campagne, Bazali na Montfléry, Bazali na Pigeon, na Ipen, na Bandal, na Ville, Boya, Mama, Mbiliabel, avec tout son orchestre, on s'appelle Sabi. Soit 18h30, soyez déjà là. Et tout, et voilà. Et ça, na Katakokombe bis. En tout cas, aux Winguma, Katakokombe ex Sai Sai. Voilà. Toi aussi, c'est, hein? Moi, je dis merci. Merci à toi aussi. C'était un plaisir. Marc, merci so, à toi. Wani. Pour boire bien. Il y a un moment où tout ça n'est obi na rumba. Obi mamba moko. Bon dimanche à ma maman chérie, maman. Oh, bisous, maman Rose, maman Rose, bisous. Beyanga rumba simba te da rumba more rapide. Boningi nini? Non, ngelo mo faut vérifier le mot. Yemba nzembo. Ezali kisi nango ya osingeli na yango ozoke na ki Android trop za na moi phony kasi yango OK douceur ezali kisi nango ya osingeli na yango to yemba tala ka moto kabola sentiment pesa ngai affection au revoir. Oh, c'est bon le micro? Ok. Orange Énergie. Et action! C'est quoi Orange Énergie? C'est un service de location d'énergie solaire apporté par Orange pour répondre aux besoins essentiels de ses